Bienvenue na chaîne nanga YouTube. Lelo tokolamba soso ndenge mosusu ya kosala soso nanga na okalinga yango liboso apres natia yango na four na ngai osei ngai poulet na ngai bon nako basaisonnement nanga ya poulet nanga. Donc natie tomate fraîche mwa moke katikati, natie litungulu pe moke, natie ndembu moke, natie pe céleri, natie na pilipili na biso ya makasi na kosangisa yango na basaisonnement mosusu. Normalement otie mwa gingembre mwa ail, mais naza na ail ya fraîche te na kotia naza aya fete na otia kaka ya poudre non gingembre ya poudre et puis na otia na muscade. Okay. Soso na wana sukolaki yango deja na citron na vinaigre natiki mai etanga moke. Bon soki osali bongo eza mieux otia yango na frigo po ntango mai ekotanga kwa po soso eza epesa ba maladie ebele ntango a partir ntango ozosukola yango kosimba partout te taka ba bactéries oyo babengaka salmonelle eza mpenza dangereux kwa ntango ozosala soso na sala tuke osukola yango kaka esika moko place ozali osisi obongisa bien, nettoyer bien place osukoli ne na yo, place osimbi mpona permettre que ba bactéries wana kende partout te. Bon après yo basaisonnement nanga natie mingi te nalingi eza mingi pe nalingi epesa goût, nalingi soso nanga ezala na goût ya soso non seulement ezala na goût ya basaisonnement. O ngai nanga natokisa yango na tomate fraîche na matungulu na pilipili etoka bongo. Bon après nakotuta yango so nasilisi na kotuta yango ezalaka goût so osali bosangisi ngai na yo matungulu otokisi yango esika moko na pilipili wana na kotuta yango esika moko na ngai ndenge ezali. Merci beaucoup. On a assaisonné déjà soso nanga pe na kobanda kokalinga yango kalungu na wana tika mafuta moke kalungu ekota pe ya mafuta mingi te donc na kokalinga liboso soso nanga après na koassaisonner oso moke après ekei na four ngai na yango oyo natia yango mai ngai nanga ezali congelé donc ntango ebimi na frigo natikaki yango na butu na frigo ntango ebimi na frigo nasikola yango moke apres yango natie po eloko eza congelé otia yango na moto mbala moko ememaka esu babactérie. Donc nga naza wana eza eloko na prendre na mosala pendant longtemps. Donc nazwi baformation ebele ndenge okolamba eloko nini okolamba okosala boye donc naza wana mpona baconseil nakolamba kwa botika bacommentaire boaime boabonner massivement babiloko ya bien eza koya. Merci beaucoup. Nabakisaki mwa moke vinaigre ya vin na soso nanga epesa mwa goût vin ezala kitoko so ozolamba soso na otie mwa vino na eyaka bien eza mosusu eza na alcool mosusu eza sans alcool ndenge olinga osali kwa. Nazosalela huile d'olive okosalela huile nyonso olingi kwa nabosana eloko moko ntango na mikaki babiloko na ngai ya assaisonnement natiaki pe
feuille de laurier, l'homme feuille de laurier, natiaki un peu de ail, fallait natia ekotaka normalement soso ekota ail mo ya frais quoi, ail na gingembre pourquoi nazali nango te na utiliser ya poussière na okalinga ndambu na obakisa avant na ekende na four quoi. Bon natiaki mpe céleri, nanika biloko nanga na céleri na tomate fraîche ezali kaka ndambu na litungulu na ndembi, poivron vert quoi, poivron vert te nini, litungulu ya vert, donc tobenga yango ndembi quoi. Natiaki mpe na kati nanikaki yango na assaisonner na mwa munga, natie mwa vinaigre ya vin, natie mpe na citron ndambe yango nazokalinga soki esi koassaisonner yango su. Natiaki mpe epui mwa moke, natiaki bouillon na ngai ya poulet mpe natiaki ndambu bouillon ya poulet mosusu mpe na otiaki susu ndambu avant ekende na four. Merci tokomona soso na ngai ezokalingama. Oyo assaisonnement nanga mosusu natie wana soki esili kokalingama avant ekende four. Na koassaisonner yango lisusu natie mpe na tomate oyo ya linzanza wana ya kokangama, natie ndambu, natie mwa nini, natie mwa ail, natie bassaisonnement nyonso, natie ndenge kaka kolinga, natie moke na bassaisonnement etikaki na kati na sangisoko donc na pakola yango lisusu avant ekende four. Ntango nasili kokalinga soso na nga na assaisonner yango lisusu na mwa assaisonnement etikaki, natie mwa tomate oyo eza concentré, natie ndambu, natie su mwa pilipili ya poussière moke, natie mpe mwa bouillon moke na assaisonnement wana na mélanger. Après oyo na katikati mike eza lard fumé, natie mwa beurre na katikati sikoyo ezokende na four. Ngai nanga yango oyo ma ekauki sikoyo na bando tuta yango na utilize kaka nini nzete fufu na tuta yango. So nasisi kotuta, natie mpe mwa mafuta ya mbila moke na ya l'huile, nakalingi yango moke, apres natie mai, natie solo na nga na pilipili mpona kosilisa kitoko makasi. Ndokalinga ngai na nga mai nyonso esili, naokalinga yango pendant 5 minutes. Après ajoute un peu d'eau. Rajouter un peu d'eau. Bon, on a préparé solo nanga africaine, donc aubergine africaine, na ba pipi na retient. On a utilisé sel de mer, sel de mer. Donc on a utilisé même sel de mer. C'est bien pour la santé que ba mungu amususu. Mais tout excès nuit. So na sitoka nyango boye. Bakisi na rajouter mai. Na bakisi mai na so nanga na ba pipi nanga. Après na tiango etoki sous moi moke ensemble. Piso nanga ekobela. Ngai nanga ebeli baso nanga mpe ebeli na pipi na tiaki ebeli nde okomona eza kitoko makasi. Ngai natie eloko te kaka bongo, mais so olingi kotia mpe mbisi kaka ndenge omoni. Ngai nasali yango kaka bio kaka boye. Baso nanga natiaki yango mibimba, mais basolaki yango moke kotala na kati. Ntango mosusu banyama ezalaka na kati ya basolo, donc baso yango moke na kati. Après natia yango ngai nanga yango ebeli.
makemba na nga nasalaki ezalaki ka moke neti ezalaki kalungu wana mpona kokalinga makemba na nga po ezala mafuta mingi te oyebika bamafuta elekaka te na banzoto. Après 20 minutes nabali soso na ngai nazongisa ngo supu pendant 20 minutes. Soso na nga ebeli tokomi na suka ya elubu na biso. Enga nanga pe ebele kolia yango na fufu na loso na kwanga na nyonso olingi nga na olia na makemba na. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Baba Cook, bon abonné. Famille Bota, bon abonné. Au revoir.